Bandeko pa bolingo mbote na biso nyonso. Lelo tozali bongo mokolo ya misato ya sanza ya zomi. Ndenge tozali kosola na bino. Nakoki koloba mingi te, mais lisolo na yeli bino ezali lisolo ya affaire libanga. Na émission ya biso alobi tosalaki na lokoto ali français tobaki masolo ya libanga. Ndenge ba musicien babwaka bato bapesaka mbongo. Natangilaki bino texte moko ya auteur moko Fumu ye azali Fumu Disasa je crois comme ye azali journaliste asalaki analyse sur histoire masolo ya miziki ya mboka na biso Afrique, mais a comparaki atiaki na likolo atiaki penza na makanisi na ye Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Tobaki à partir ya 1930 ndenge musique ebandaki tout ça origine na yango. Mais lelo na kozongela moi partie moko ya texte wana na lingala pona compréhension mwa moke. Bato mingi mabanga bapesaka mbongo jusqu'à une moyenne moko ba estimaki ezali ya $1000. Yango nga na mituna ki est-ce que vraiment bato nyonso bapesaka ba $1000? Non, pas vraiment. Bato mosusu bapesaka mbongo te, ezali kaka ba relation personnelle na bango vis-à-vis na moninga moyembi to moninga musicien. Napesaki bino exemple ya Santa Sarajevo azali motongi ya bilamba na kati ya mboka Manchester. Napesaki bino exemple ya kutu mosusu Patrick Mangasa oboyebi bayemba yi na banzembo ebele kobanda na ba kote ya oke jazz te na madilo abana oke nyonso tuti lelo kutu bayemba kaye ya va na biso na Manchester. Bon, je salue en passant ba vie na nga tout ya mi José Kolo Masolo et puis ya Pat et vieux Sarajevo na bo sali binote ba mususu vieux Kisilola. Voilà na yo sala gaf pamba mende basolo ya lisolo ya libanga. Donc tango babwaka mabanga bat bapesaka bambongo, est-ce que vraiment tina bapesaka bambongo eyebani te bazai koluka visibilité balingi bayoka na bamona na kombo na bango etikala na mokili, kombo na bango etikala eza mwa publicité ba publicité. Mais bato mosusu ezali ke azana ye kaka jeune moko boye alingi kaka yebana to esalaka ye plaisir, eza sentiment na ye moko personnel. Alors na yango moko mosusu balobi te nyoka longo bato mosusu babi me ngai pe babwaka bato babwaki bato te babwaka ngai te nasani nami bwakisa ta epa nyoka longo masa moko komona ye Roger abite bolukela ngai kopa nyoka longo pa abwaka ngai to memeli ye masolo pa ya nyos ndenge bino mo boyebi je suis Josar mwana mokambi azali kolanga oyo eza kobeta bandule na niveau moko ke bato tu bakotele masa kwa yango na pe jour na ndule wana Josar ayekotaki na deuxième chanson. Première chanson l'équipe, deuxième chanson tant que Josar ba annoncé quand ne ba annoncaka. Et voici Nyoka Longo. Nyoka Longo matina podium. Mais il était prévu que basala qui est surprise mo ba pesa mulanga Primus po abwa kama muke Primus. Asimi mulanga Primus atali yango akalobi kaka. Primus akangi masolo. Primus akangi masolo. Donc pona ye ebwa keli yango wana. Na même concert siko mona ma azo zela bo rabi. Au moins, vous avez ma phrase, Primus akangi masolo, donc c'est bon. Mais, c'est un peu trop sec par rapport à Ndenge, Bandeko Mususu, Kofi Olomide, Jibem Piana, Werason, Ferigola, Fali pour Bandeng Babouaka, sauf Fali le loi qui est donc une phrase bien composée, quoi. Sujet, verbe, na, complément. Mais, nous allons y sujet verbe na complément. Il ne faut pas que ba complément balamoko. On peut na faut poser un sujet. Voilà. Donc, si koyo, moi la maya le bibe, j'ai capté dans c'est la concert. Ba ke nandu le bondenga bandenga na Primus akangi masolo. Comme l'air mo ba passionné nyos ba bi mais moi na maya na no boa ki tabi. Na na kutu komone Roger. Roger. Ta boy ga Roger bobi voya ya nyos ninga sala moi roko wana. Alobi ga Roger. Voilà, moi, il conseille les vidéos, il y a combo na été à comprendre, quoi. Zela, mon comment ça s'en qui là-bas, la babine, non, il y a pas bon à moi, aux ala quitter la concert ou bien d'ailleurs. Tout ça, on a DVD d'ango, il y a go yoka. Bah, si moi, la maille, zela, bon, l'air, mon solo, toka, bo, baba, Mama Siska Ndesuka.
Donc eloko pena nyoka longo mutu o pena nyoka longo abwaka bien banda bazai ko banda nango so bomoni musubo yebisanga tuka banda bazai ko banda nango. Donc nyoka longo banda abanda abwaka kaka bien mama Siska po ezali phrase mobimba bien composé tina suka boyebi ndenge dansa mama Siska ezoboma bato mikolo na yango sikoyo mwana mailera yoka Roger abi ngana Roger dimonekene koma ekozala babwaka Roger donc ba Roger to monde sikoyo ekomi na bango bango. Donc tous les Roger du monde boye bake nyoka longa bwaka bino so boyoka na concert wa de bolu kaka na bandula concert abazaiko bokomona na concert moko boye nyoka longa bwaka bina kaka Roger un certain Roger. Voilà lisolo mo susu ami bale pesa nga plaisir na sangisi yango mbalo na lisolo oyo ya monsieur Roger lisolo ngo za lisolo par rapport ya prisonnier na président balobi président de la République na prisonnier de guerre bango nyonso bazwaka traitement ndenge moko. Comment est-ce possible? Na lolenge ni bo biso makamba boy. Ezali lisolo moko ivoirien moi raconta ka enso bozalaka na internet, je crois que bomona ki yango. Un ivoirien comédien ivoirien za ko raconta lobi que prisonnier na président bazaka aux traitement mo, c'est-à-dire président atambolaka na voiture blindée, prisonnier pe na voiture blindée. Président azalaka surveillé, prisonnier pas azalaka surveillé. Mais prisonnier tanga bimisaka moi maboko na ye na madusu ya fenêtre wana ezalaka mpona kopesa pe mbote mais président pe tanga tambo alekaka na babanzela en tout cas soki kaka aza na cortège na ye fo ba apesa bato mbote. Et puis le prisonnier aussi tango alekaka ndenge abimisaka wana bamisapi na madusu ya mike kuna likolo kuna mpona peut-être kosala mwa sini kozwa mwa mopepe ezalaka pe une façon ya kosala kolakisa ke toyali awa. Donc ezali kaka ndenge lolenge ya kopesa mbote. Sikoyo totali prisonnier kutu d'ailleurs cortège ya prisonnier koma kutu mwa lem suba kangi nzela ozomona bakangi nzela ndenge moko pe na président ndenge bakangaka nzela na cortège ya président. Donc ba président de la République na ba prisonnier mais eloko moko pe ezali très remarquable ezali nini prisonnier akoki kokoma pe président de la République. Président de la République akoki kokoma pe prisonnier. Donc basalaka échange ya misala moto mosu aleki na prison moto mosu abimi na prison ekokoma na exemple ya moto autaki prison akei toyebi bien le feu Mandela napesi exemple moko oyo bato bango bosana te kombo wana yali kombo monene oyo na Afrique bino moko boyebi. Donc Mandela auti na prison mwa nsima mwa ngonga moke donc ne utazali na prison certainement azali ne préparé ka kokoma ne président. Voilà. Donc Mandela alongo na prison asali soko mbula soki 27 ans na prison kobima na prison directement aumene mokete biye wana komaki président atako baleka na vote mais en tout cas on dirait bana na onga ke Mandela fazala président ya mboka wana ya République sud-africaine na yango soko totali bien ndeko moso azali soko na CPI bolimbisi ndeko moso azali na CPI kuna Laurent Gbagbo à la prison. Donc Laurent Gbagbo azaki président en plein exercice kolongba exercice na prison na présidence il y a Côte d'Ivoire directement à côté prison. Donc kino lelo président Gbagbo mais là c'est que c'est ngeli que ivoirien on a yé moko patanga komba Gbagbo après cet exemple Gbagbo aboye kotanga exemple Gbagbo peut-être pour la biso la politique na biso ba moka na biso ya la keso lobby balobi o balobi. Donc kobanga na yebite nde yango wana to monike similarité moi koko kanezali entre président na prisonnier. Donc même sous au côté prison kangaka mutema jamzo bimoko mino pe président mais moto moso pa comme président ezali ba exilé hein? Donc biso le quoi toi ba exilé wa ta musu pe mona lobi mo na biso exilé comme président. Donc bobanga na binote zalande focus na makambo na yo oyo za kosala tozongi na makambo libanga nde na lobaki na mboka na biso pe ba millionnaire bakomi tala ebele tout autour ya Afrique ba millionnaire bakomi ebele kombo mibale eza kopesa ngai vraiment esengo na koyoka ezali
Grévi futi la liebo. Mais soko yoki ata héritier Watanabe soko akamati kombo ya Grévi futi la liebo. Mais donc eza grave. Donc on se sentir venant que ouais azwaka. Ouais rakuta lobaki ke liebo Grévi futi la liebo ye zolambwa ebotaka yango moko donc bakonaka liebo te. Ngana kantia kutu bakona ko mayebo mais nayo comprendre que liebo bakona ngo te. Bon, Grévi futi la babi code mboka 00243. Et puis soko yoki ba journaliste na ba musicien bato nyonso kaka bongo. Mais na cadre ba politicien bapesaka mbongo na mwa kinsweki babwaka balobaka te ke o nani boki apesaki. Toza na bato balansaka bango mingi, par exemple famille moko tolingaka mingi bino moko boyebi na ngambo vie denges Denis Sassou Nguesso nani mwana na ye moko a partir ya ye moko babwaka bango to ba Christian Sassou bango nyonso famille mobimba o soki fali azoyemba ndenge azokumisa lobi en tout cas o wana pena kuti azalaka kaka mwasi ya Sassou mpenza ozomona. Mais eza kaka po baza na besoin ya visibilité, baza na besoin ya publicité na bango, kombo na bango tikala grave na mito ya bato bayeba bango. La famille présidentielle ya Congo. Donc tokoloba te ke bazaka d'accord na yango te ndenge tolobaki lobi na émission ya français, mais ezali kaka kozo sentir ke bato pena baza na esengo ke balance bango. Mwambi Rajabu ye wana azosala badefa album adefa okala te eza kobima tala defa ndenge azolata kitoko toujours na makasi ya Mwambi Rajabu. Bien sûr des fois azalane sa père bandaka la même mikolo donc coup de pouce ya azwi ba ndeko na biso musu basele yo ba manda chante ba sima wana donc masolo na ba nani so tout le monde solo ya Mwambi Rajabu ba yebisa okay mais bino boza kolala na mikolo leki to banda oyoka Grévi nani à part Grévi futi la to yoka kisusu ba Baudelaire Kuyena ba komo kote bando bunga Baudelaire Kuyena Didi Kinwani kutu toloba te donc Didi Kinwani 100 ans to motombele yazalaka na ye kaka babwaka kana bango kaka ye banda kala ba misiani nuna nga bwaka Didi Kinwani te mbongo ngo besoke botaka yango moto ye baka po vraiment Mwambi Rajabu babi ye donc nani Grévi futi la babi kutu ye donc apesaka na se ya 3000 te tala kaka donc likola libanga moto akobimisa mbongo parce que azali na besoin ya azala na actualité azala bato bayeba. Bon eloko moi esepesenga mpona okaki ntango wera aza koloba apparemment alobai ke nani Grévi futi la aza masa na ye ya ISC donc na comparer ce que ba âge na bi bon donc so ba jeune bakomi na ba mwa ba possibilité ya kosala mwa makambo na mboka. En tout cas, ils ont quitté comme parce que babi azotonga immeuble monga munene. Donc, l'essentiel batonio surtout bazala na esprit à contribution va contribuer na misala ya mboka. Donc vraiment na yango ngai na kosuki ça na pesa kalokomo toujours na baninga na ngai o to salaki na bango na radio Skyrock sans bremeuse na Belgique na mboka couvert. Donc ezali bongo Christophe Delire na Vincent Delire baninga na ngai andule ezali bongo Vincent plutôt Dimitri Delire, Gérard Classe, David Brasseur. Na bienvenue ndindi na katia salon maison mère na Belgique. Sauf que na Belgique, uta bienvenue ndindi na kata osuki. Okoma kitoko. Obonga. Na bosalite Tony toye pazawa na bongo na nyeva. Bon, boza trop na salon maison mère. Masole ande kalate. Salon Franck Petebi qui est succès ali. Donc voilà. Donc ça, ce sont des genres de greeting oyo bato balingi. Tu peux par exemple à Loris la congolaise, n'enge ba wera ba bango. Tu peux par exemple à Beata Olympica, mère malou papa et massacre na kombo wana. Que son âme repose en paix. Ben mené ya bakei. Mais kombo tikala bato ba ya bwaka bato wana tilelo ba kombo wana bwaka donc libanga ezai na tina na yango ezai na mbano na yango. Bato balingaka yango. Baebi bango moko. Eloko nini bazwa ndeto mituna ki na émission alobi soki vraiment bato wana bapesaka bambongo to bapesaka bambongo te mais naye comprendre que ezali par exemple na sitaki bakombo ya bakulutu na biso ya Manchester nde nayebisa bino Patrick Mangasa na Sarajevo ezali mingi ba relation na bango vis-à-vis na bato oyo bazobeta musique parce que Patrick aza vie Patrick akoli na milieu wana donc voilà quoi. Donc, master ne ba Mutasimaro, Madilu système, de Bangola quoi.
Donc na yango napesi mbote na kulutu kisi lola, napesi mbote na bandeko nyonso ya Manchester. Normalement tokosalaka mwa barubrique mpona kosekisa parce que nayebi ke eloko eza difficile na mokili ezali kosekisa bato. Mais eloko moko na kobosana te tolobaki yango na émission en français. Na semaine oyo eleki tozalaki na likambo ya mawa, likambo ya pasi na vendredi ya le 27 soki nabosani date te. Tokundaki mama Thérèse Pepe. Nakopesa susu ba condoléances na famille oyo abungisaki mama Thérèse. Bana mama Thérèse nyonso, bandeko nyonso, napesi bino ba condoléances lisusu makasi. Esengo mingi pona tosepelaki mingi na geste ya pasteur Job Mukadi. Donc vraiment na ndenge ya lisibozaki na place. Et puis mes hommages, mes honneurs na kopesa na ndeko Malu Malu. Na moni reportage na yo. En tout cas Malu Malu Manchester Congo na sepeli na reportage na yo. Eza très propre, eza très kitoko. Ka ne tolobaki tokutana to solola. Basolo na biso tolobango awa te. Mais en tout cas courage pour continuer à misala na bino wana pene zali musala solo. Sur makambo bongsi ali tokosolola to bongsi, mais en tout cas vraiment eza esengo mingi komona reportage ya ndenge wana esalami na ndeko na biso Malu Malu. Na bandi esiko ozali ozoyoka ngai ndeko na yo Raphaël Ngoma Tsasa ezalaki nango mwa lisolo moke mpona kodistraire bino soki bosepeli na baémission oyo boloba kaka parce que tozali kala te vraiment chaîne ezali koya, ou alors tobanda kotinda biloko na bachaîne ya minene ndenge boyebi ndenge tolekisaka. Merci beaucoup. Allez, bana nyonso ya Manchester mbote na bino tokobosana te moto pamba shop Geraldine Tawa bana Willy shop na biso esika tokona kosomba mwa kwanga mwa eloko ya kolia ya baafrika. Soko olingi pondu lekaka na moto pamba. Bon, oyebi couleur madia koko na Manchester. Voilà, Nzambe asunga misala mitambola bien kala te tosepeli mingi. Chers amis, mbote, au revoir.